Population ya Congo central bazali kolela epai ya mokonzi ya ekolo Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton, les retours aux affaires ya son excellence Atuma Tubwana Nkulu Kinkundi Mbote, les représentants valables ya Faci Beton na kati ya Congo central. Pona nini bana ya Congo central bamoni ete misala na kati ya province et si ezui vitesse de croisière sous l'impulsion ya Faci Beton kasi badongolo miso batu oyo bazali kolinga te Congo central ezwa en vol ya kitoko bazali kokotisa mbilinga na kati ya province pona kaka kowela kibokonzi na bango tala leloyo ya Atuma Tubwana bazali kotika ye kimia te misala ndeti kwenda ndeti kakwenda ko bana ya Nzokande bana ya Congo central bazali kolela pe bazali ko Nzokande bana ya Congo central bazali kolela pe bazali ko banga makasi na tina ya misala oyo ezali ko salema na kati ya province esila te batata pe ba mama bana ya Congo central bazanga kite ko pesa oyo ya bango sango na ba kamera na biso bolanda. Tobanaï ko loba tolobi mais c'est que j'ai compris que non bisum to retirer la nation de maloba toloba ki pour montrer les somonana en tout cas la féliciter à Atuma Tubwana Nkulu président Faci o ezamboka na yo mwana nyoso ata sali mabe suka nango azonga kana ndako le soki bolimbi sezali soki mabe ezali aza mwana na ye ay baka ninga ko gérer situation Faci Beton ata la likambo ya Kuluki aza mwana na ye aza papa na biso bolimbi sipe za la kata salaki mabendenge tozoyo kato ebite mais aluka nan ko résoudre solution na parce que tala misala oyo dans la Congo central to le dike kuna signature ezaki ya ye nda pesi ouverture ya eloko tozo sala donc papa Faci Beton mais kana ko tala biso problème oyo alingi penza na s'adresser plus et pas ya papa président de la République biso tozabana mbanzangu misala mbanzangu pona depuis to bota miawa to koliawa misala oyo papa ato azo sala biso na minute oyo basala biso amote eloko moko papa afongola penza misu ba province ezo sala misala oyo ko pesa ye avantage eza pesa oyo pe bazo toucher bazo ningisa pona nini ba gouverneur pona nini po ba pesa ye échec pona ngana zo mona eza bo bazolinga bapesa ndiye président échec afongola misu na ba province o ba gouverneur bazana sima na ye afongola penza misu tozana posa azongela biso papa gouverneur biso Atuma Tubwana Nkulu na Congo central aya ko sila na ye po abani misala malamu ezo pesa biso ba mama esengo misalo depuis mbanzangu ezali nanu basala biso yango te ko tozomona ngo epa ya papa Atuma Tubwana mais à la veille abandi mbala moko tala ndenge bazo sakanela ye bazo popola ye c'est ça pena ko pesa ye papa président échec donc afongola penza miso tozana posa biso ba mama nzangu to lobby bazong c'est la biso gouverneur na biso Atuma Tubwana Nkulu asisa mandat na ye poto na oya bandi ti mandat na ye ko sila malo ozala et pas ya baninga na ye o bazo coincer wana ezala président et pas ya baninga ni bazo coincer bazela ye mandé sila bazela mandé sila bakokota na bango bakosala pe bazela sila ponika na mandat ya muninga bozo ko étouffer na bakuseti bo basala yo nanu yango oyo ozo sala muninga tozana posa papa pardon soki na koki ko papa ozongisela biso Atuma Tubwana azo mboka asala musala na ye asala musala na ye asilisa mandat o nyonso bazo telema pona ye balingi ne babebisa élection na yo tika ya ko bakosala musala na ya zo asala musala na ya silisa mandat na ye papa ngana zo senga tika kana bana kovanda kana ba position nyonso peut-être ko yokela na mawa oto sito lembi mwana mutu bakomi ko bebisa réputation na ye ayibi asali boy azongisi boy banda musala poni ya kozana kimia te aboma nani mwana ya biso bazo telemela ye na bakoko na ye bayaya na ye batata na ye banoko na ye aza mwana aza pe na famille na ye quand même toza na posa mboka oyo elata elamba sika papa pardon Beton Faci Beton Kuluki Beton Mbanzangu Beton bango Touti kolanda ndenge bandeko balobi
Bauvo ya fati Dodo Kolo zongisa son excellence atuma tubwana nkuluki nkundi ya mbote na mutu ya province. Po na nini kaka atu depuis azwa kiti ya bokonzi kaka makambo na makambo botika ye asilisa manda na ye na kimia surtout misala oyo abandi aya kosilisa yango totie elika ete kolela ya bana mboka eyokani epai ya le garant de la nation Fati Beto e Dodo Kolo yoka kolela azongisa gouverneur azonga na ye atuma tubwana ko musala na